bote. Wana civil azola kisa soda musapi eza bote. Ezali kambu ya makila eza bote. Lokola bango bazokoka makambo ya election te. Bakanisaki lokola blague. Bakanisaki lokola commerce. Tango bakiti sur terrain, bakuti ke beton azaliko. Beton azaliko. Babandi koluka ba raison. Mosusu balobi non. Biso tozokende na cour constitutionnelle tokosala l'élection na bote. Mosusu balobi ote. Biso makambo ya élection wana tozokende kuna te intolérance. Aho naweki bozobeta masolo ya bato bazopasola babashi. Est-ce que ça biso? Est-ce que biso toluki problème na mutu? Est-ce que biso tolukaka bantu? Mais soki oluki biso du progrès vivant. Du progrès vivant. Nalingi bozale kenge makasi koleka liboso. Parce que banguna baza ebele. Na minute oyo. Boyebi tomonaki mutu moko oyo azalaki likolo ya seni kombo na ye Corneille Nanga. Eza bote. Adimi wana lobi toza na accord. eloko ya liboso ngai naza papa ya bana force du progrès. Ok, wana yango te mso kosela. Tika loba. Naza papa na bango. Nabengaki Peter Kazadi ndenge ba force du progrès bakataki babandiro na ngai. Naki kotala ba petit basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge ba force du progrès banga nanga force du progrès. Naza papa na bino. Naza bino problème te. So bon mon eloko mo bosepe na ngote bolimbisanga papa na bino nazana bino tout très bien na jamais na soir na bino rapport na zui ke bokate babandon na ngai pano na nga na Saint Christophe Félix aza mwana na ngai toza papa na mwana toza na problème rakini moko exacte so pa aza mwana na ngai bazwa bana ba force du progrès bozonga naza papa na bino eloko oyo nyonso ebimi awa na ndako oyo
ndenge bafaute du projet batumbi na réparer yango bango ba réparer le côté. Merci beaucoup, je suis là. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, né tout soir. Chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nga toute famille moko biso na ye. Ma mon biso ko na biso bali mo. Et biso tout bana papa Tshisekedi. OK, et demander pardon aussi pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Na yebindi tout son à Félix. Non, c'est moi là ça. Chef de l'État. C'est moi là ça. Chef de l'État a moné loko moko alebike a sepe na ngote na senge pardon za mwana na kai. OK. Alors population bon moni bino moko et c'est aussi bato bazo leka toute la population balandi jusqu'au point où notre candidat a fait ce message na bana devant des milliers de populations. Je tiens au nom de la délégation, au nom du candidat commun Moïse Katumbi, merci la population. Il y a bon vous allez ici que vous votez au nom de président Katumbi, la personne nous bana boma merci. Pour Bossana, pour Bossana Bissoté. Donc, il y a ici Bolingo. Parce qu'en fait, Bino Boyebi félicité. Biso va femme Diongo les tenus. Vous voyez que femme Diongo, quand je parle, quand on Zoloba, prenez ce que je dis très au sérieux. Aujourd'hui, je suis l'opposant, le plus vieux opposant de tous les opposants de ce pays. Je suis le seul Congolais Oyo. Elle a été prisonnier politique de tous les présidents. Il n'y a pas de Congolais comme ça. Vous avez vu prisonnier politique, il y a Mobutu en 97 déjà. Il est mort 1000 par million à Botamani. Quand on va reléguer Papa Tshisekedi dans le village, Kabila Mouzé, Mare aussi, garde républicaine à l'extérieur. C'est Gareton qui va me libérer. Joseph Kabila, vous avez été tous témoins. Il est parti, il m'a laissé. Et Félix Tshisekedi m'a arrêté, il m'a mis à la dernière prison de l'Oche limitée, là où même aucun frère ne m'a mis. Donc, je n'ai jamais accepté à vous la nommer par un président. Tel que je suis, je n'ai jamais été nommé. Je suis également le seul politicien qui n'a pas terminé les mandats. C'est-à-dire, je suis toujours dans une approche de libérer Mboka. La caractéristique générale de tous les présidents par rapport à Franck Diongo. Dès qu'un président arrête de Franck Diongo, il perd les mandats. Je vous annonce que Félix Tshisekedi va perdre les mandats. Ben Franck Diongo n'a vécu. Ou Bakangati au Kandi, on perd les mandats. Donc, ma cabosse doit s'en Katumbi, ils ont blagué. Vous avez là? R ya kosala appel na pouvoir public pour sanctionner yango. Kabuya soki moto aza capable ya koédike mbwa bongo bato yo encadre koédike bango te. Papa lokwa Franck Diongo, candidat président de la République, balanda ye bafi babeta ye basingise pardon après bazongo batango na réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal bino bozalaki? Est-ce que Kabila sala bino biloko bozosala? Est-ce que Mobutu sala bino biloko bozosala? Yango wana ba membre nyonso opposition conseil na nga mpona bino eza boyokana bosimba na maboko potolonga Tshisekedi na bato na ye. Omoni na minute objectif na biso nyonso eza nini? Tshisekedi akende kolela na biso ngwana. Mais soki bozotika kaka kokabwana toko Tshisekedi akende te mpona kokomela Franck Diongo ekoki mpe kokomela bino, ekoki mpe kokomela bandeko na bino potala kaka bato nde baza basauvage. Mais merci mingi na Tshisekedi po apesaka mpe bino baposte te, atika bino wana ayebi ke boza bavoyu, boza baillettré,
voir rien moya pesa bino place poste ya bien eza te so aza na baposte ne ya bien azwi bacamarade na akolaka bango na poto apesi bango bino bozalaka po bosala batrouble botrouble en ordre public ta mosala bapesa bino soni bobundi bitumba boti soki pendant combien de temps bozwi pouvoir mpe likoya pouvoir yango mpe bozalaka na bamoto bato bauti poto batongi basombi baimmeuble basombi baappartement na poto mais bino bozalaka na moto soki loyo mpe pouvoir atisekete si bango mpe batourne bazongi poto bino bozala na kaka na moto mbi wananipiga masasi hapa, wanapiga masasi mugari yangu, wanaua honorable. Nimekuwa na baba honorable, wanapiga mugari yangu masasi bandugu. Honorable ule mule ndani, honorable nani? Geuza gari boss, geuza gari kalba honorable. Ni honorable nani? Honorable ka nani jina yake hapa? Kia geuza boss, kia mbio. Musumble honorable wa ndugu. Bwana mukuye, mukie sumba honorable, mukie sumba tumubebe. Bwana rudisha gari ukaba honorable. Sasa naanza kupita huko. Bwana mukuye. Kisha ona pine, washapiga mpine masasi moshere. Si mukie nisaidie honorable bandugu. Si hapa mwikolose muka. Voilà comment on est en train de démolir les véhicules du député Mike. Oh là là, les jeunes de l'UDPS, En tout cas, c'est désolant, très désolant. Comme ça, vraiment. Ça ne se fait pas dans un état de droit, ça ne se fait pas. Donc nous vivons avec des délinquants. Des vrais délinquants. Chemise à Dieu. C'était lui. Où la chemise à Dieu? Chemise bleue, pantalon. Les militants de l'UDPS. Les yeux qui bougent là-bas. Soukatoujou sur Franck Diongoma, il n'est pas mort. L'allié de Moïse Katumbi n'est pas mort. Les descendants de Lumumba n'est pas mort. Le Kema Fumbe n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort. Situation est grave. Situation est grave. Tokomi boy ndenge nini bandeko. Tokomi wa ndenge nini. Bon, on va tenter de se dépassionner, de dépasser cette émotion pour revenir dans Katia émission. Désolé pour ce coup d'émotion. C'est quand même très dur d'apprendre sur un plateau que son frère vient d'échapper à un assassinat. C'est très dur. Vous comprenez, c'est très dur d'apprendre. Si c'était vous à ma place, comment est-ce que vous auriez réagi d'apprendre que l'un de vos frères vient d'échapper à une tentative d'assassinat? Pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a tué. Et même s'il aurait volé ou qu'il aurait tué, vraiment méritait-il d'être lynché? Quelle cruauté, quelle terreur. Moutoua Kimi Bino ayoko bata man église bolandi pekuna parce qu'il pensait que peut-être l'église ekobangisa bango, c'est le temple du Seigneur, ekobangisa bango, ekobangisa bakozonga sima après batiki. Non, c'est ça d'ailleurs l'occasion. Aokima lisusu te akangami kuna batumbi église. A échappé bino. D'abord, il a le droit d'ôter la vie à son semblable. Kuna brutalité. Mais le temple du Seigneur, non seulement que vous sabotez, mais vous brûlez l'église du Seigneur. So, on a bien bateau bakenda ko brutaliser ba catholique na paroisse, bateau ba Thérèse Kapangala na église. Botu nanga lelo baza wapi bama koluka comment rentrer, comment revenir au pouvoir.
est-ce que ça sera possible? Quel sera votre sort après le départ de ce pouvoir? Pouvoir bien, l'avoir, le chercher c'est bien, l'avoir c'est bien, mais le quitter c'est beaucoup mieux. Et comment vous quittez? Et comment vous vivre après le pouvoir? C'est ça. Vous doit faire 32 ans au pouvoir, il est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Kabila est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Tshisekedi partira. Peut-être que lui sera en sécurité parce qu'il y a une loi qui les protège. Mais Bino va zéler les classiques. Parce que le Kalalo Bino, Bokangaye. Moi, on a Bokangaye. Sors na Bino, vous avez pensez aussi à ça. Tant que vous avez na Bino, vous quittez mon cœur. Vous avez mataming. L'excès des ailes est là, et comment qui vers la fin? Excès des ailes. Les gens de Abedar et Icar devraient vous interpeller. Moi, nazo matamingi. Kuna c'est le soleil. Babiloko to sali ma papuyo eza ba col, to che ba col. Eza ma papuya soloté, eza to che ba col pour to pumbwe to suka place mo boy. Mais ceux qui trouvent qu'on avancer mingi vers le soleil est ko tumba et ko ziki sa ba col wana et puis to ko sala une chute libre. Nesika expression il y a excès des ailes utaka. Moi na bazo bise pas tata na yeko matate parce que tu as la limite na biso. Non. Allez, non, tu sais pas voler. Moi, je peux faire mieux. Non, quand tu veux faire mieux, plus aux matin, plus les rayons solaires, les obétayo, col nayo, il faut se dissoudre, il faut se diluer, et au coco, il y a la chute libre. La leçon ici du pouvoir, c'est que pouvoir mieux soit mokili. Ils ont la nzambe, ils ont la satan, ils ont la limite na yango. Ce qui au-delà de la limite, au ça la chute libre. Les zélés n'ont jamais eu longue vie. Ceux qui font l'excès des ailes, ça aura toujours une chute libre. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire quand on est au pouvoir qui peut tout basculer. Sachez, Chéribé est mort, Jules Joanny est mort, Serge Joël est mort. Aujourd'hui, vous vous attaquez à Franck Diongo. Vous m'attaquez moi tous les jours, je suis en insécurité. Je n'ai pas pu battre ma campagne parce qu'il y avait des informations selon lesquelles on allait m'assassiner pendant la campagne électorale. Je n'ai pas pu battre campagne parce que j'ai voulu sauver ma vie. Y a-t-il un problème avec les descendants de Lumumba? Y a-t-il un problème avec les Kema Fondé? Y a-t-il vraiment un problème avec nous? Poto Salimini, nous n'avions jamais pris les armes contre vous. Poto Lobaka, que je suis allé m'abbé, c'est ça le problème. Jules Joanny est parti. Chéribé Okende est parti. Serge Ouello vient de partir. Aujourd'hui, c'est le tour de Franck Diongo. Et vous me menacez, moi, le plus jeune, Patrick Lokala? Non, ça suffit. Ça suffit. Eh bien, revenons sur le propos de Corneille Nangaa. Excusez-moi pour ce coup de gueule. Parce que ça n'est de trop. Oui, mais ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Nassimba Ramindu Kité. Nazalarape na milicité. Nazalarape na milicité. Tout ça peut na état de droit. Toi, on peut que les libertés zali garantie. Bino pe bosalaka ma mbebele bolobaka mingi tant vous avez en opposition. Alors les lobes au pouvoir, vous nous empêchez de parler. Pourquoi? Bon, voilà, on va tourner cette page de Franck Diongo. On va continuer à suivre l'évolution de cette actualité. Désolé pour ce coup de gueule rempli d'émotions et de colère. Bonsoir, Bandeko Nangai, Cordo Ichi. Naza s'adresser lelo la force du progrès. Oyo ba milice ya Félix Tshisekedi. La sali ya mone zaki ba interamwe na Rwanda. Alors salaka vidéo moko na lobaki loko. Lobaki mutu na moto ifa pona ba rôle na ye na société, na parti politique, na église, partout place kwa to bavandi. Ils ont la parole oyo bato baponaka.
mais bino boponi rôle ya mabe bovandaka pembeni na Frankie Diongo bovandaka même quartier na batu oyo bozoboma batu oyo boza kohumilie bovandaka na bango place moko bokendaka ta misusu bana na bino bakendaka baekole basalaka bane bozo créer bavengeance lobby alors que Félix ndenge aza wana na bana na ye na bafamille na ye soki eyindi ta mosusu lelo boye na kini bango bakozala protéger babibi bakimi bana Félix baza babelge bafamille na ye bakokima bandeko na ngai bafamille ya baministre bapeter kazali ta mosusu bakokima parce que baza baministre baza na bambongo moko basi bayibi babombani kekonga mais bino bovandaka na quartier wana ta mosusu bozwa mpe misala te. On vous paye 10 euros, 20 euros, 30 euros. Bozak au salaba dégâts. Au nom, il y a Félix Tshisekedi. Croyant que Félix a éternel. Et bon, ceux qui même Félix a éternel. Vous croyez que beaucoup de ça, la bêtise, tout le temps, il pas un peuple. Et bon, ceux qui peuple à s'organiser. Et ce boza est belé, puis là, boza sûr que ma famille n'a bino, et vous touchez à ta binote. Ceux qui bino, bokimi. Na vengeance bato bako toucher ata mwana na yote ata ndeko na yote tolobi toza na démocratie lobi boke ko boma et pas ya jekuko abengi sika abino a utiliser bino boke bobomi mwana ya bato bobomi bato bobuki bato ba makolo banini wana la ba image d'une atrocité énorme. Quand vous faites ces choses bovanda kada pakati o bato ba yebi bino bozo katisaki lokola Félix azana azo protéger bino mandat ya Félix eza CDD à durée déterminée a okinde lobi bokoloba keno baye ko s'acharner contre bino na tu la bino vidéo gai naza papa ya bana ok wana ya ndanda naza papa na bango nabengaki Peter Kazadi ndenge bafosi boge bakataki babandro na ngai naki kotala bapeti basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge bafosi boge bafosi progrès naza papa na bino naza bino problème te soko moni eloko moko sepe nango te bolimbisanga papa na bino nazala na bino tio très bien na jamais naswa na bino rapport nazwi ke bokate babandro na ngai babando na ngai na Saint Christophe Félix aza mwana na ngai toza papa na mwana toza na problème la vie moko eza te soko aza mwana na ngai bazwa bana bafoti progrès kozonga naza papa na bino eloko oyo nyonso ebimi awa na ndako oyo ndenge bafoti progrès batumbi na korepare yango bango barepare eloko te. Merci beaucoup. Je suis là. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nga toza famille moko biso na ye. Mamuda biso ko na biso jibali ko. Et biso tout va pas na papa Tshisekedi. OK. Et demander pardon pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Non, c'est moi là ça chef de l'État. C'est moi là que ça compte. Chef de l'État a monné loko moko alibike a sepe na ngote na senge pardon za mwana. OK. Tango bino bosali biloko oyo bobohumilier Frankie Diongo parce que Félix aza na pouvoir. Et c'est boyebi te que Frankie Diongo aza pe na bana na ye. Frankie Diongo aza pe na famille na ye. Admettons lobi Katumbi o Frankie Diongo aza na ye allié a imposer le président na mboka wana na mine. De basalaka. Ou Katumbi lobi a gagné à la loyale a commis président et que Frankie Diongo oyo ba tcheta sous ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice. Ou ministre de la Défense. Bandeko na ngai. Bokanisi bikambo bosali oyo eleki. Selon bino, tant bako ya sikoyo ko sala ba représailles. Boko crier bolobe za acharnement contre biso, balingi biso boko crier ndenge wana. Mais quand vous faites ces choses, est-ce que Félix atindaki bino bokende ko kata ba panneau ya chef de l'État? Bolobi que bilan est positif largement. Vous n'avez pas besoin de kangaka batu ko sala ba bêtise ko betaka batu ko tumbaka ba église ko bomaka batu. Au nom ya pouvoir. Donc mon poni rôle moko ya mabe. Mais boye baki
kisasa wana eza ya Félix te, kisasa eza ya bino te, kisasa eza ya bakongolais nyonso tout. Donc les gens peuvent s'organiser. Je répète encore, bayebi bandako na bino, bayebi ba place bovandaka. L'hôpital ko balukela bino, bolo bateke no, bato balingi bino te bato bayini bino. Soki yindi kaka bino ba petit peuple onde bokima ka bokatisi braza, bokomi ko kima ko luka place ko vanda ko bata bozata nsu na mbinza mo okende ko vanda ka ba maluku ko bomba naka parce que au servir pouvoir oyo o gagner na yo pe eloko mokote. Et bango bakimi bazana bango na poto na ba millions o bazui bazo vivre vie na bango yo tikali kuna na mwasi na bana na yo eta msusu bato msusu esprit mabe obo boma ba famille na bango obo kanga bango na ba kasho na bino wana bakoyi ko ya ba bomé bino après. Vous êtes des jeunes, vous assure que rôle au bio boponi et un rôle au bio sala ko yango ne ko futa bino pour ba $100 $200 $300. Ah bon, attendez. Bonsoir, bonsoir, peuple congolais. Ma cambo aussi à la Congo. Et comme vraiment pour que ça me tout passe. Et en tout cas, ce qui force des progrès, ce qui est loco nigneux. Bino mon a déjà beaucoup modèle. Bino moko penzo bossa des obo. Mon a yani ko sa terreur. Ko bang c'est pas congolais. Et qui nous si là, qui nous penza dans qui passe qui ça. Et ce que j'ai dit, j'ai compris, il dit ba bandi, ba beti, ba masasi, ba kati, ba machette, ba saliboy. Et si l'État le vendredi, pour force des progrès, ba sali terreur dans baron des autres de mon kimobiba. On a Félix Orlobate, hein. On a Félix Orsen en discours à tam kolomoroté. Mais ce qui a là qui ba lou bande ba sali bango ambele Congo eziki. Mbele discours ya je veux qu'il base une charge d'urgence pour sa famille. Mais tout le monde ba vidéo qui zongi. Parce que bino waba plus congolais que les autres. Pour bino boza ba être spécial. So batu ba fingi, so batu ba lobby boye bo fingi. So ki batu ba simbi ya bino boye bo selma kelele. Mais vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Oyo mboka ndenge nini. Ba villageois ba uta mboko ba luba problème eza nini. Hein? Pouvoir oya ba senzi ba sanguinaire pour problème eza nini. Félix mission les anini. Mission no yela ki Congo zani o kabuli de mboka. Oh yo bomando yo bomai ko kite. Yo faut sa terrain na batu na mboka bomboka za la paralyser Congo ko kata. Congo la zanga kimia na mboka na moko. Oh problème nini. Oh problème nini bino batayi de perso. Problème nini force de progrès oyo. Mboka ni bat bozana kinyete partout na mokili. C'est le pouvoir et yana mokili oyo bazara na bamikala na bango bafinga kabatu. Eza idepes. C'est le pouvoir et yana mokili oyo o bana bat na bomba yaka ko beta batu. Idepes. C'est le pouvoir a bato ba yaka ko kota na bandaka batu ko buka. Idepes. Moni bino boko fuka mana Kongo wana. O moni bino nzamba lola ko mo kan nzambo bino botanga wana akokuta na bino. Ya boito tika la komona te to botama lelo plus de 40 ans moki. To mona makamba boite. To mona makambo to zo mona te na pouvoir o to mona te zo lekila maela batu. Donc des awana de fils pour la bino Félix a président. Donc terrain wana bo sala po bobi que son Félix va tricher simbité bo sa terrain bo ba nzambe te. Ki no fongo la misukola la pongite ko tika ba mboka tie ba nyokolo te na mabele na yo. Kotika ba uta ba melichi champa o ba le imbua o ba ko nyokolo te na mabele na yo. To mona na makama modèle o to zo mona te. To mona na l'esclavagisme un modèle o Félix a ye nango te. Bo sali fanki jongo boye pona nini. Pona nini ata bino ndeba na bino bana quartier Frank jongo bozo bima après bato basibate. Pona bo bimele ba hotela ba machette na ba beli na ba ni bo papa baznyanga kato. Ba senza pamba pambo. Na yo nango bandi rebellion ya kambango nanga boya kolongo ya biso bata a Félix boya kolongo ya biso mwana mbwa oyo boya kolongo ya biso malédiction mboka oyo boya kolongo ya biso mutu amemeli biso fléau na maladie na mboka boya kolongo ya biso mutu azangisi congolais kimia na mboko na emoko mutu aye na ba démon au pouvoir ndenge nini pouvoir ndenge nini ezozangisa batu kimia boye
pouvoir andekeni esisi congolais pema na mabele na ye moko o likambu nini ono tomona te oyo seigneur bozoka te somo makambo bino bosala te pouvoir nini oyo ezaka na opposition te pouvoir nini oyo bato bakokoloba te bato bakorevendique te dictature ya modèle nini oyo dictature ya modèle nini oyo ekomi spirituel oyo ekomi démoniaque oyo ekomi satanique ekomi anormal ka nzambo botanga ya maboke ye wana ndako expose bino ka nzambo botanga ya théâtre ndako humilie bino ka nzambo botanga ya théâtre aochange bino aolakisa bino ke obino bosali babitu sepe isiba obino bokozwa au-delà o bosala au-delà ba théâtre o bosala bomona ke nzambo botangaki ambeli ya mino mibale trop c'est trop bazangisa baninga kimia boite trop c'est trop et puis tozanga kimia na pouvoir le pouvoir le plus honteux otozanga mboka na biso le pouvoir le plus ridicule le plus nul o esali l'autre côté pouvoir ba scandale pouvoir à soni pouvoir à ba rivalité to mona na basi bazo sona bazo bengana bambada bazo sona basi ya président le seul pouvoir to mona ba scandale ba 100 jours il y a ba président ba détournement et ba ministre il y a ba boye ka pouvoir na bino ndé pouvoir au bino bozang c'est congolais kimia pouvoir yo bolaka ki mwanda ba ko courant d'ici les fêtes au mercredi mwanda ba su courant pouvoir ko la ka université énorme moko na poto na mbada ka ko bonga bo salango pouvoir bazanga bilan de bino bozang se batu kimia to mona te to ko kana minoko te tout ça ba banki te poto bomba eleki ya bino eleki et dépasser maela batu et dépasser maela batu congolais so Félix ameki ata ko tricher botiki c'est que ba so ba bato ba fuka misi bino ba 26 bino idéologie za moko kanga photo na bulletin na yo bomba yango to ko publier o ya kingani to ko zwa tana biso ko compter muto fa kende matekita bon sala nyonso bolongola muto azali yanzina lokola ba congolais muto aza sombokila muto ndenga zabwe aza libakela Félix oyo faut c'est trop congolais na kamoi sozo tika ba senzio soko ki scandale moko salami muluba mais bolo bate yo so finga baluba yo so loba baluba ko ba tsaba nani baluba bazake loko nini on nzambe baluba baka banani poso ki boka spécial bino bosa makamu catastrophique bino bosa makamu bazanga mitema te il kelinga kino ti ba mfuko boyina ele kilanga na on dit mateka kino nga na yebi na on dit mateti tiki ba manipuler on